Bote balandi nyonso ya Mag FM esika nyonso bozwami na Kinshasa na Brazzaville pe na Congo mobimba mbote na bino tika ete na pesa bino merci na confiance pe fidélité bopesa kana biso tango nyonso tokotaka na bandako na bino pona kopesa bino basango na lingala na PTP na bosembo nyonso. Tikana fongola Mag FM ya mokona pona koyebisa bino ke population ya ville province ya Kinshasa balobeli na etali sortie pe investiture ya gouvernement provincial ya ville ya Kinshasa kino lelo yo makambo ezovanda kaka te bolanda bango na reportage oyo. Depuis sortie ya gouvernement provincial ya ville province ya Kinshasa ti lelo di melanga yo ko comprendre te ti sika awa investiture ezali kaka koumela caprice politicienne oyo eza komituna ba kinois pe ba kinoises en particulier ba population congolaise en général eza ko placer ville province ya Kinshasa na situation ya ingouvernabilité to pe ezali kotambwisama on dirait kaka moto oyo ezanga nango bafar. Par contre, na question oyo na ba province mususu ezala déjà résolu ndakisa Congo central et pa wapi après élection ya gouverneur a publié ki mikole lundi oeza ba membre ya gouvernement na ye. Quelques kinois oyo to rencontre ki na micro ya Mag FM ba loba ki boye. Pour ngai nazomona keza problème ya leadership. Parce que comment expliquer gouvernement esi bimaki dans le gouvernement central. Mais où il y a province ya Kinshasa, ils ont causé problème. Il faut et le qu'on a ya remise et reprise et salement na nenge ya harmonie d'une manière harmonieuse. Ozomona. Mais et pas na biso et comme le kola bitumba coup de poing. Et là qu'ici que problème eza penza makasi na niveau ya gouvernorat province ya Kinshasa et pas wapi hôtel de ville kino lelo ezali kaka ko abriter ba bureau ya nouveau gouvernement te payer moko le gouverneur le numéro 1 ya ville province ya Kinshasa Daniel Bouba on dirait kaka afulana no makolo na ba bureau ya hôtel de ville te po azoko qualifier yango eza na standing oye sengela ki asala te et sengeli ko rappeler que Daniel Bumba oyo azoko succéder na Gentini Ngobila gouvernement na yende e bandaki ko assurer ba affaires courantes. Boye e sengeli kotala liso likola liso po Kinshasa e lata lele nango ya kala ndenge kaka bengamaka kin label. Totikala kaka na politique pour na koyebisa bino ke population congolaise en général pe kino en particulier ba lobeli na etali ba conseiller communaux na ville province ya Kinshasa pe na Congo mobimba ndenge kino lelo banda ba vota bango ba yokana kate pe impact na bango na rôle na bango na population yeba na kate bola na reportage bo. Bango l'air bayaki na idée à ko voter ba conseil municipal ezaki ke bango ne ba kokota ba yebi quotidien ya population na ba quartier ba veni mamnyo surtout bango ne ba ko memango na commune pe amemi yango na niveau ya nini ya hôtel de ville ba memi likolo po bina biso esala nini e bon ya liboso musala to voter la ki bango to moni bango ba sala yango te parce que jusque là élection ya ba nani ba bourgmestre et ça limité to chuko yoka pe akala mingi te awa ba conseil comme ba kenda ko sala siti nani na seni kuna po a organiser makambo wana donc l'état na biso nazo comprendre te makambo bani makambo ngo bien o bazo futa malisusu te bazo zwa salaire na bango te bango pe to sentir bango sur terrain donc musala ngo bazo bakisela biso kwaka o l'état a komina ba fonctionnaire rebelle a futa bango mais aza makoki wana te so bakoki makambo te batika na bango pona nga kutu balungula makambo wana ponga na yebi kutu ta musala basala ngate bato ebele so tuni awa bayebi musala na bango te do bayebi ka conseiller musala bato yebi te na bakarachi na biso bayaka te na basika to vandi bayaka te banzele zo bukana ba moto zo be ba biso ba pine maya mbula koto donc moyen ezate vraiment bayo ki la biso be mato za bato tozo ye bango te to voter kaka po te to voter to yebi yango te to yebi yango te po to ye bango il faut bango moko baya epa na biso population ba te pour voter ye biso musala na biso zo sala yango passe na bino zani te to na mai te to za boyete bango pe ba memi ko na to moni pe solution mais ti lelo eloko moko te sur terrain biso era na biso ya okende bango bayaki luka biso bien sûr pour te voter bango to pesa bamba voix mais ba pesa biso ba promesse bazo kokisa ngote
atoke na ndako na ye basa ensemble te oke pa na ye bakangelo porte okota te siko toke luka bango nde fu ba raisonner biso ba ya pour biso to la population so ba sel communiquer to okutana bango ba okutana te ba konza mboka ba mekana ko revoir parce que c'était une belle initiative d'ailleurs pour nangai c'est mieux ba nommer na ba nini ba chef de rue ba chef de quartier makamunyon surtout pour bango pe hein ba meka ko bongisa ba quartier na biso ezala pe propre to meka ko landela makambo wana maintenant ceux qui te voter ba conseil communaux bazo sala musala te a combien plus votre raison ceux qui ba nommer pe ba nini ba chef de rue na ba chef de quartier ozo mona te ke makambo ngo tozo zonga ka sima tozo avancer te donc na osinga kaka bayoka biso nanu nde tofutaki bango pe bamekana koyoka biso parfois ekosimba soit l'éminence Mangele Sulubasa mokonzi ya bangunza yepe azo continuer kaka na ngambo na ye na sensibilisation na etali ba décision ya ministre ya justice oyo azwaki na etali makambo bangomba awa na ville province ya Kinshasa pe na République démocratique du Congo mobimba pour ba église ba fonctionner malamu bolanda reportage oyo. Ministre Mokonzi oya tali mambi ya justice alobi F90 ezali mokanda ya lingomba te potambusa ya lingomba baebanso baza na F90 elingi kolakisa baza na lingomba te baoyo baza na mikanda ya commune ya deko ya aner elingi koloba boza bakonzi ya mangomba te oyo baza bakonzi ya mangomba oyo bazali na ordonnance présidentielle ou bien arrêté ou bien personnalité juridique bamiso bakobenga yango bango nde baza na droit ya kotambusa mangomba. Ministre Mokonzi alobi lisusu nini alobi mangomba fo esala nini ekanga abimisaki communiqué na ye moto na moto oyo aza na mikanda te oyo aza na F90 aluka akoma nordre azwa personnalité juridique totikala kaka wana pona koyebisa bino ke Tata Konga moko ya bangunza ya République démocratique du Congo pe bangunza mususu balobelaki na etali guerre ya Est balobi pona bango guerre ya Est eza guerre moko muke pe kosila kala mingi te bolanda bango na elema oyo. Tout un message à l'aider biso en tout cas bakoko tozolo bango bien que mboka na biso ekota musama na bapaya te pamba te tout à la mboka na biso eta ekomi nango eza su ya bien te surtout mangozo le kakuna na Est yango biso akoko tosangani vraiment to sengane gaga meliwa boko mona yango le de tozo benga bino ebele boya ebele de stade de martyr pamba te bo mwa nini ko sala mawana mais nazo la kabino nazo assurer bino Congo ezamboka babunisaka ngo te ye kaka melokola tie mutu so akoko to sengele pa kolo mokila en tout cas asukisa ye na oya sali bato bazokufa ebele butu na moyi bana baotelenga na zamba tata kufi mama kufi mwana muke azangi eloko kosala dozo pesa pasi makasi donc toza pe na kana ya likamwana babelisa ya bakoko na biso Congo na biso ata 1 cm kolongwaka te mais biso beno ngunza to beta tolo pe yake gaga me akokufa po abunisi biso ngonga mulai ekozwa moko ya makasi lisusu epai ya président po tokende komobilize base mpona vendredi ya lede totondisa ta stade wana biso nde tozwa meme 3/4 ya stade et bato mosusu wana baya ko compléter ekotikala biso bangunzi sey to sangana tozala motema moko bolingo mebeko pe misala soki tokozala bomoko mboka na biso Kongo tokotombola ngo nzambe pe akosalela biso ya minene totoni pe mokonzi na biso papa Mangele ambassadeur na biso ndinga za kosangisa biso eza esengo mingi tika te nzambe apambola ye pe apambola mboka na biso Kongo pe mokambi na biso azokamba mboka président Félix nzambe apambola ye azoko reconnaître bangunza 15 millions de morts na Est mengunza lobi ye mutakosilisa guerre oya ebimisaka banzoi mouvement lutte ebimaki wana epusi ba rebelle topesa aide topesa makasi na FARDC ngai Mangele Sulubasa mwana ba vitamine mpamba mfumo zikasi zikonga yala Kongo batela kaka série routière na kati ya ville ya Kinshasa kutu bawewa
au babula kana district ya tango ba comment kobula na bango sous tension pe na ba stress ya kosakana te faut kuna la police aso sala bango tracasser na ndenga kosakana te bola na bango na elema o. Tracasserie na ville province ya Kinshasa, tracasserie routière et komi nango lisolo ya kobetama na secteur nyonso ya ville province ya Kinshasa. Bawewa oyo bakumbaka mingi na district ya Changu bazali kolela po tracasserie oyo bazali kozwa epai ya ba policier en tout cas balukela yango kombo bango moko bayebi te bapesa yango kombo nini. Soki obimi kaka na nzela obandi cop na yo osali kaka mwa 30 minutes opusani mwa liboso roulage atelemi pesa mikanda bureau de epai ezala na bajan sans mikanda bazo se présenter kaka biso tozali bajan à l'état ba chauffeur wewa balobi likambu oyo ekokende ti wapi po bango bazali bangamba na bango te bazali kosenga na ba autorité baye bananu ko éclaircir bango nani oyo azali censé ya kokanga bango pe mbongo ya bamandi oyo bazali kofuta ezali kokende wapi boka bango ndenge balobaki na micro ya mag toza tracasserie ko le plus que batami tuka déjà ane itesi na biso ndesa la biso ndeto bula biso police kanga pesera kanga bureau da kanga na mutu so uti na ka so ba kanga moto do mo lo taka moto biso na moto tracasserie leki mutu wa kudute connaît district to ebite spinter comment ko bula 13h so beti ba tse spinter nzaki mbateki ko kanga ko temi ka bo surtout s'intéresse de base donc comment va reçoit mon moto bakangi ba mon moto bakangi donc tracasserie na mboka oyo ezalaka 24 heures sur 24 heures. Donc, année des années, 24 heures sur 24 heures. Donc, tu es barate, air nini, bon, babandaka, air basil, sara, tu es barate. Oyo ezali kotalisa ke mwa mbilinga ezali mwa mke na kote ya la police Général Blaise Kilimbalimba bajan na yo bazali koyokisa yo soni sur le terrain benda bango matoi kita osolola na bawewa oyo kaposa na bango pe oyeba nini okoki kosala po ete ordre ekota na ngambu na bango po boye ezali pe komatisa transport bawewa bakomi kosala na keba mwa trajet muke ifasenga mbongo ebele po ayebike soki apusani birode akobima kosenga ye mbongo oyo ezali mabe makasi ezali pe eloko ya soni penza epai ya bapolisier modèle bazali kosala musala kitoko te Général Blaise fungola miso bakanivo mingi awa na ville province ya Kinshasa ekomi boucher na ndenge kosakana te kutu mai moyele kamalamu ezali te awa kutu za na belanga ebongo na mbula ekozala ndenge nini bolanda reportage oyo. Mikolo soki otamboli na ville province ya Kinshasa tala bien okomona ke bakanivo mingi ekomi boucher na ndenge ya kosakana te donc salite makasi basashe babouteille ya plastique pe biloko ya ndenge na ndenge nyonso wana ezali kolakisa ke population kinoise azali ko confondre caniveau na poubelle esengeli to ebake caniveau ezali kaka nzela o esalema pona kolekisa mai kasi pona kobwaka matiti te po ezala batu oyo batekaka na ba maison commerciale soki kaka caniveau eleka liboso ya maison na ye pona ye poubelle eza na tina te po soki akomboli akobwaka salite nyonso kaka wana voire même population ya ndinga bakoma na système ya kokende kobwaka matiti na bango kaka na bakaniveau ba passager kutu koloba te po soki ameli ji bouteille kaka wana nyonso wana ezali malamu te po bosoto ememaka maladie ebele surtout malaria na typhoïde yango tozali kaka ko interpeller bakonzi lokola tozali na saison sèche basalisa kirage ya bakaniveau pe tokosenga na population bazwa conscience caniveau eza poubelle te biso moko nde tozalaka exposé na ba maladie ebele biso nyonso toyebi yango malamu elanga esalaka kaka 2 mois mvula nde ezwaka ba mois ebele kasi na eta oyo bakaniveau ekomeli soki kirage esalami te mvula emeki kobeta kaka risque ezake Kinshasa ebongwa na ebale en tout cas bakonzi bosala mwa eloko
po boye tanenge chi tanenge sali kitoko te. Aveni Kabinda pe na commune ya Lingwala yango peza ya kobeba makasi na ndinga kusakana te bolanda reportage. Botala bien. Awa ezali na Aveni Kabinda, plus précisément côté ya boulangerie Pain Victoire et Paiwapi nzela oyo ezali ya kobeba makasi. Tozwami na commune ya Lingwala. Nzela oyo libulu ebandaki muke kasi tellement ezwa nango kara ya autorité nde libulu oyo ekomi munene boye. Lokola pe tozali na ba période ya mvula mai etondaka awa na ndenge ya kosakana te. Lokola pe bakanivo eza nango bouché mai nyonso efandaka kaka na nzela ndenge bozali komona. Circulation ekoma pasi mingi surtout pona mituka ezala bawewa mingi bapotanaka kaka koleka na kati na mai oyo. Soki mutuka na yo moteur ezali makasi te komeka te po kokangama awa. Population bazali konyokwa makasi pona nzela oyo. Nzela ebebi partout ebebi net awa libulu ezali muke batiki yango ekendela bongo ti ebebi. Alors toza komituna bazoboya kobongisela biso banzela mpona nini ndelo tosenga bango baexplike biso eno yoko kobongisa nzela te po mbongo eza te po boyeboye fo bayibisa biso. Population bazali komituna eske ba autorité bazali komona modèle nzela oyo bebi po ti lelo bamona ata anje moko te ekita awa po eluka kobenda ta mai ya pamba. Awa na kini partout banzele ya te ezala na kini komi na kini ezala Gombe partout bisika nyonso totambola tala ndenge na po tala ndenge baba moto ndenge misalité donc moi eza te tala na plein victoire ndenge eza Kabinda esimba te tala ndenge tofuta bataxe tosuma kitance mais zele eza ya kufa toujours ya kufa ole babongisa mboka te babuma mboka ebisi mokonzi ya mboka atala na polisi bien. En tout cas, toko interpeller kaka na ba autorité baye bananu ko bongisa banzela nyonso ya ville province ya Kinshasa oyo ekomi na eta ya mabe po boye population ezali konyokwama ba taxe na ba impôt ezali kofutama mbongo ezali kokende wapi Kinshasa ezali kobeba banzela ezali kokufa boye kitoko te. Héritier Bokeli pe coordonnateur ya complexe scolaire Bokeli et pe alobe na o etali banzela oyo ezosalema na kati ya commune alimité précisément na Kingabwa na ba avenue et ya la du fleuve pe Idi Amin bolanda ye na propos oyo. Pour ngai eza plaisir à trop parce que Kingabwa depuis ezala Kingabwa banda Congo ezala Congo. Toyebi Kingabwa bien que la période de mondele ngulu ezalaka mwazamba nenge kokoma boelelo mais c'est la toute première fois tout le monde a ba réalisation bo naza ko féliciter beaucoup plus ba compagnie zo sala mpanzi quoi parce qu'on a remarqué rapidité depuis babandi Idi Amin ti bazo du fleuve en tout cas coup de chapeau voire même yala donc rapidité et puis musale salema zo mona ki avec assurance quoi. Et babiloko ils ont ça ils ont tempé là ils ont dit en tout cas nazo féliciter mingi ba ingénieur ko bazam pandi oyo et nandenge baza vraiment un peu expéditif quoi qualité ça bien parce que tout à ba caniveau on dit ba ça la so tali ba béton ndenge ba ça le lango biso tout ça ba na quartier tout ça tout le temps tout assister bango vraiment ça va tolingi Kingabwa dans son entièreté azala déjà bien viable alors tu sautes CPL parce que nzela on est même vers Massina. Ils ont même vers Kokatisa Kokende vers Tchango bana Kingabwa na ko Sabino Karake en dehors un message nazo lancer na ba konzi to ba ko soutenir ba konzi mboka to ba ko soutenir ba honorable o bazana biso po bangonde baza ba lobeli na biso po mabele na biso ezala toujours kokende liboso na cadre kaka article 15 ndenge ba lobaka débrouillez-vous ba café auto bana komela na ba resto lelo ba coopéra ba koma ko tambusa yango na ville ya Kinshasa bolanda reportage oyo.
Kinshasa tangu tolobaka RDC mbokelengi bokanisaka tokosaka binomoko botala kala toyebaka kopi ya koteka bati ya kopusa na chariot oyo te toyebaki kaka ke soki ozali na besoin ya komela kafe oke na mwa coin na yo oyo bakangaka babanderole tope bamaputa pona komela kafe kasi lelo makambo ebongwana kafe ekoma kotekama ya kotambola epai ya bavendeur ambulant kaka ndenge bozali komona mwa chariot bien thermos bien miliki sucre bazali kopusa yango wana na 500 francs ya pamba omeliti na okitoko kop oyo ezali kosunga baselibatere ebele pe batravailleur mingi oyo babimaka tongo aza na temps ya kosala ti te tope courant ezali te awa ko courant ekoma nango fwefwe na ville province ya Kinshasa soki abimi na balabala akutene na bashayer oyo asombi mwa tina ya 500 mwa lipa na coin ameli aleki nzela botala ndenge bazali kobalola yango azobalola nyonso wana azosangisa miliki na sucre po esala mwa feeling ntango moto akomela eza nango bulo na biso tondima te tokosala bulo me lelo tosali yango kaka tala makambo ndenge ezala kaka via mwa mobali wa oluka mo patrie nyonso omoni ke okosala nde osali me ekontana yango te omona nde naosala boye omona nde naosala vantime aso nanga ta bapia mwa mike na nga boye na voi mio ndima te nasala bulo oyo eza nango bulo oyo nyonso amoniki akosala bulo asala na ye me mabe nde eza nini ke bamokonfirme bawaka biso mosusu o congolais te congolais kope bona congolais te bawaka kaka me eza nango mosala ekipa te ke o nationalité. En tout cas, bakinois baboyi na bango koyiba balobi bako créer ba cop oyo kosala ke esunga bango po l'état azali ko créer te na ngambu na bango bako luka ko créer po kinois avivaka na taux du jour balobi bako zela ya autorité te bako créer po bango ba se retrouver. Artiste musicien Stino Mubi asalaki mobange na descente na installation ya Fondation Maluwa pe à FM Télévision Bolanda. Fondation Maluwa ndako ya bana Congo eyambaka nango bapaya nyonso tala lelo président ya Fondation Maluwa ayambi musicien munene ya mboka Congo oyo bana kin baebi na kombo ya Stino Mubi les soldats sans armes akitaki na siège ya Fondation Maître Maluwa Billy Cléophas papa ya bana maboko kofungama ayambaki ye na ya sai na motema mwa masolo kaka ndenge ezalaka nsima nango le grand musicien Stino Mubi abetaki mwa tour na siège ya FM Télévision mpona kotala lolenge nini musala ezali kosalema awa atambolaki baloko nyonso nsima na yango mpe apeselaki kotala président Fondation qui est Maître Maluwa ayebelaki en tant qu'avocat en tant que conseiller à président. Bon, nalekina opesa mbote mais naza surpris na moni makambo ebele bon nalandaka déjà chez nous na mikili et puis na mona randenga soutenir le président yango na sepelaki na lekana pesa epe mbota ebake ngape na mwana pale quoi donc naza surpris au mona ke makambo na mona oneza likolo ka place to bandai ngana lobaka félicitations et continuons toujours à soutenir le chef de l'État dans sa vision. Bongo bana kin kaka ndenge boyebeli ye Stino Mubi ba talent eza kaka na kati ya nzoto biloko nzoto ekenda te boyoka nkunga oyo apeseli bino motema motondinga nse na makanisi mejengoi nga napesaki yo bolingo ozongiselinga bokono susi kitoko nezaleli na yo etindaki ngai napeza mazanga mokolo yango baboti bangai baye ozalaki te nzoko bimaki na ye nsima ya koyembela bana kin mwa nkunga oyo Stino Mubi apesaki au revoir na FM Télévision pe na président Maluwa oyo ayambaki ye kitoko azwi mateya ya bakolo esepelisi ye en tout cas soki tosimani biso nyonso bakongolais na modèle ya boye Stino Mubi alobi ekesala pe bien mpona kosoutenir vision ya président de la République Faci Beton Mukwantombolo. Tokomi na suka ya Mag FM ya mokona lelo kasi toza na page rose.
Mbotama elamu na Fine Mabuluki chef du quartier ya quartier Bale Congo na Kingabwa. Mbotama elamu na yo Seleo papa social lelo ekoyinda mabe na Kingabwa bana Kingabwa balobi champagne pe taba ekolia mana nenga ko sakanate. Mbotama elamu na yo chef du quartier le plus dynamique ya commune ya Limete. Mbotama elamu na yo nzambe ya pambola yo abaksela yo ebele. Mbotama elamu na yo Seleo Mabuluki lelo eza mokolo na yo. Bandeko balandi nde tokomi na suka ya édition ya mokolo na lelo kasi topesi mbote na Junior Wame le grand opérateur motema ya mama pe na Patrick Boloni ya motema ya Rebecca papa ya bana na ye. Bandeko balandi soki bosepelaki bopesa merci na équipe technique opé rédactionnel ya FM télévision bopesa pe merci na Santos Mutubilo ala na sima ya caméra. Bandeko balandi ngala bino tokutani lobi soki kolo Yesu mwana nzambe azongi te.